Mbote lisusu bandeko na ngana bandeko ya ngai o balingaka mingi kolanda émission Tokomo Wapi. De retour Didier Kikou, Dieu Makesela, Ndeko Eliezer Tambwe Poche Charmant. Après tourner, il y a Kassai Oriental, Lomami. De retour na Kishasa, Mabela Bakoko, Mabele Mame, Toye Kop Maniola, Makamalam Malam. Bandeko Kosa Biso Mingi, to Kosa Makipe Mingi na ba information le kuta. Que mboka na biso ndenge ko kende eza malamu o ke le kuta. Mboka na biso ko tambola vraiment malamu te. Te uti ko découvrir biloko ya malonga ndenge ya moko na bino lobby te ko déplacer Kasai. Boko comprendre. Ya ngai banda le 23 dans le baki boyi. La République démocratique du Congo. Tous les gouverneurs sori boko tout raté avant kufa. Boko kende li felo. Na balele lisusu ba gouverneur nyonso ya mboka Congo so boko tubela kata avo kufa boko kende li felo makambo ezolekela ba fin fond ya ba territoire ya ba district ya mboka Congo eza malamu te mutu famela maya mbula te basente maya mbula ezolekela na terrasse na mabele boyi mutu azui yango azotira cantine azomela ozomela ji o ezola valeur 500 francs Kinshasa. Nous avons commission de Muscador à Maroula. Tu bêta qui tout dans la maison préfabriquée dans Mbujimai. Mbujimai ou Balengela. 57 millions de dollars et bima pour la maison préfabriquée. Bon, tu as bien l'image. 5 nako. Donc, on va faire un peu de temps. Parce que on va faire nini. Mais on a moins dans Mbujimai. Bande konanga ba konto telema mutra bouger na prison makalate. Ils ont bon on a vu soit Jamal a me ko bouger na prison makalate. Azana nwana. Tout ça ben investigation si là. Samibo et les mon l'état congolais combien? Comme mbongo za l'état congolais mbongo na biso nyonso. Donc na ba journaliste, na ba politicien, na peuple congolais wa se il faut sangana. Te ba misulango ke wapi baleka on a nani. To beta ma solo minembwe territoire minembwe comme commune nana commission commune na nenine nani pas signé comme ministre intérieur beaucoup mestre o bati la commune na minembwe kombo na inani tata na zaka wapi koko na ye arrière grand-père na ye beaucoup yeba na émission oyo to lingate to bande ko mélanger makambo ba police ya Congo et ça de malamu mingi te pona mukolo malelo na yembeli bino l'un des anciens apôtres au balindi mingi mboka Congo malgré âge à l'habité il faudra zala on a pour hôtel ça ba congolais bana na biso ba koko na biso ndeni ndiko ko avancer la politique oyo ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi za ko sala pour comprendre ye nga ya zaka wala pour ko tal sa biso bon fonctionnement vision ya mokonza mboka eza ndenge nini eza bongo papa ezuli ya Monzemba Paul Richard oboyi mingi bona mboka mbote de Didier bonne santé. Nzoto ezali kolongonu kaka omoni elembo eindo yeye ngi koloba tobungisi moko wa biso maître Kikunga oyo tanto bimaki na conférence nationale souveraine azalaki vice-ministre ya défense sima komaki ministre ya poste téléphone et télécommunication donc ya PTT. Donc autaki kokufu kotikozongisa molimo moye mokolo mwamine oyo euti koleka yango moni tozali nano nzoto ezali nano kaka na ndako ya bopemi kuna kutani nano te mpona kotala ndenge nini tokoki kobongisa bamakambo wana. Ok, merci papa. Biso pe la part na biso tokolela bongo kombata munene ya mboka Congo. Frère, ami François Kula bande ko ngale so bayiba ki e combattant munene na IDPS bande ko EDTV ndeko na ngai Richard Kompai odi ko pere de mutu munene na asi na mitu da habité nanda ko consoler place aux ali bande ko nyonso ya cellule ya presse ya président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a commencé par Kulutu propre Abraham Lakwa Bwanga. En tout cas nos sincères condoléances da part na biso wani za bongo équipe ya Tokomo Wapi tout ça de cœur na bino parce que o ko bunga wana ba misu ba monaki kaka azo filmer azo kanga ba photo la présidence de la République ndeko wana sala prison pour le changement ya mboka au Congo
à la prison de Monana François Kula à la prison pour la changer pour pouvoir le Félix à ma place à ça de la prison na autre côté Kabiso François Kula bana nyonso commune ngaba lemba makala de ko na biso yiwana azali bina forêt ya mito yeba ndenge mingi papa to que les gens bien mission na biso awa na mboka au Congo ba marche salamaki ba congolais ba telemi ba lobi loi menaku et sakata et kolekate ba marche salami assemblée nationale fait ba tumba yango ne ba congolais ba to tumba yango comme ça assemblée yango kufa biloko de salamaki na session oyo raté parlementaire biso ba congolais to kanisa ki makama lamo ba congolais ba ko sepela ndenge Jeanine Mabunda akoloba mikbazuzela na raté parlementaire ba congolais ba ko sepela et les deux zonga insécurité so régner au na kata kongesila to ta pas mais biso na loi sakata minaku Rosa Malonda sangwana papa la raté parlementaire oyambi ndenge Didier oyebi moto nyonso oyo akomi moto na bambula bokomi nango ozaka olanda ba film tango na télévision komaka développer te tozokende na basala tozoloba na bino makambo ba cowboy eza bato bakengelaka ngombe cowboy donc bato bakengelaka ngombe me bato wana basala ko babengaka rodeo eza nini mokolo bakokuta nani tout ça bango ensemble mokolo wana alingi alaksa ya leki baninga na kokengela ngombe bakoluka pakasa eza ngombe ya zamba oyo eyebi nanu makambo te baluka yo do akangango a maîtriser yango, c'est-à-dire yende alaksa yaza makasi mais sukaka na bango mabe zomona ba msusu bazozonga te msusu ko azongi nazongi ndambo mukongwe bukani to nini elingi koloba boye bandeko ya FCC azosala nyonso na ko na bango eza ndenge nini ko na bango eza liboye bali angonga pour président Antoine Félix Tshisekedi Chilombo akoka kokokisa makambo yo yaza nango na mutu te posoko omoni lero bosala wana bazosenga nini bazosenga négociation bango balingi donc bazwa ngonga penza po tango ekoma négociation ekozwa bino ba poso moko poso sanza nini makambo ezoleka mikolo ezopusana banda lokola président Félix azako yambaka oya bango mutu bango bakamata ye lokola nini tubenga fond de commerce donc batie soko basali kambo titi po ye ya luka kendo luka ye amona ye basolona c'est normal tondimi yango po balobi batu po soto boyaki ba élection oyo onanga publiaki wana balinga loba na biso pe nini toboya donc toboya pe oya président république mayele na bango ezaki bongo mais lokola mayele na bango tosukisi yango biso bi tozwi nano oyo ya président république oyo wana ata eza mabe président république azalaka na majorité populaire bato ba voter président république baleki oyo ba voter bango nyonso ba député wana et puis pifo ezalaka nde eutaka nde na population oyo balobi souverain primaire bango bakoki koloba kuna esalema bakomi yango ti soko bato balingi osala yango te ekweyo babengaka na français caduc donc mpo na kobengana mobeko eza te kaka bokende bosala nini non application nango bolingi oya na application nango bato balobi oyo wana awa te donc loi wana etombe caduc ozomona bango bazoluka babandaki ya liboso komema biso na nzela ya bitumba bozala ya kokamwa te bino moko boyemoni ndenge makambo elekaki
boyebi ba avion boni ekufi batu boni basa bakufi boyebi nyonso tukokota kuna te po mutu nyonso ayebi yango po boyeba ndeke bango posa na bango yaki tokende na nzela wana lokola biso memi bango na nzela ya mayele bango pe baye ko kanisa ya bango mayele eza nini komema biso totambola te tozalaka kaka tozelaka masolo ya président Fachi na jikaka na bango biso peuple congolais toza kuna eloko wana toboyi yango tosenga na président biloko wana esila soko bazali FCC toza na ba coalition to na kati ya coalition structure ya coalition ezali basilisaka makambo kuna na kati ya structure oya kolandaka président république pona kola kolekisaka engonga makambo wana esila asilisa yango topesi ye tolenge tobomba yango comme stratégie mais il faut tobisa yango polele po baza kosala yango nako baosala nako yo moni batu basala classe totangaka mbala ya liboso awa pose à la président ya république ya Congo balobaki nini bapesa mbula mitano soko oya mbala wana osali malamu bakoki kobakisela yo lisusu mbala moko nani ayebi yango te na lingala tolobi bongo so tolobi toloba na kikongo po mbala oyo mutu nyonso atia na matoi fumu ya bwala yake ponama na batu nyonso ya Kongo samu na mvula 5 kana ya mesala kisalu ya mbote ya bwala bolenda diaka kopona yandi mbala mosi kaka wana kikongo oliboso tobaki na lingala po nasali boye po ezala te mutu moko azwaka rezo te na Chiluba munemu mkongo kwasa ya president batu baisombela mvula 5 azikayo badi mwa kushingana limwe sanana na Swahili hapa Mkongo kiti ya rais wa jamhuri bana ikaliaka miaka 5 ila mtu anaweza ya rudulia donc rudulia maza moza tu alors po bokoloba bango balobi bazaliawa tokolobela bango lelo na munoko na bango munoko nini nakolobela bao na Kinyarwanda bayo kango pe na Kinyarwanda Mkongo ikiti kia president bakicha rira imiaka 5 ya sira baki gangru kaho rimwe gusa donc eligi koloba mutu moko ayela kabiso su débat pona makambo ya Kabila kozongaka na pouvoir awa te oyo ya sali oyo texte ezoloba yango wana ekoki donc tozala ngonga ya ko perdre na ete alors naloba makambo ya rodeo bandeko nyonso oyo bakozongela kabiso bakoyela biso ba makambo oyo constitution azoboya naza kopesa technique na bana ya Congo ya sika yango oyo bokobeta mutu te bokokanga mutu te botali sokaza mwana mboka boke kosomba mokoto lingoloba uniforme ya classe coupé bosombele coupé ya bleu chemise ya pembe bino bana quartier bo kamate bozongisa ebo kende pa ya bakonzi ya école primaire eza pembe na bino azonga kelasi po makambo ya pamba ya mike bayebi sute kuna mito na bango baza kobebisa bango mitu bazongela kelasi
donc bo sombi uniforme bo yebi no bana quartier we papa lelo biso zo kene kotika yo na épée ngaliema épée 12 to épée boyo eze pa na bino kambati bango boko tika bango kuna po moto ya mayele akoyoka meme soni pona koloba likambo oyo ezali ibongo te. Donc tu as beaucoup ça de loi Sakata et Minaku ils ont déjà caduc bon c'est quoi un avènement ya Rosa Malonda papa yango na makambo ya banani ba juge wana ils ont déjà scellé tant que président lobi na bino bakene batuna na Belgique babi bongo makambo ba juge wana makambo nini c'est scellé lingeloba kolobaka ngoli sute kuna makambo seleki alobaka na bino tango balobaki makambo ba mobule bimai pona makambo ya Malonda président alobaki ni bakende baluka motoyo batu bandimi okozongisa dossier ngo pona parce que na bino papa Ezuli tango koloba boyi mboka Congo ba congolais ba politiciens nyonso mboka Congo donc bato nyonso bakufa na makamba Rosa Malonda na loi Minako na Sakata ba congolais bakweya na bakangami donc bakufa na bango à zéro. C'est ça na lobi na yo teke bakufi à zéro naza oloba na yobo pona biso oyo wana ese sila batu baboya yango et puis bakendeki président kati makam so président lobi mutu muso azali kola président azali te président lobaki makambo wana alingi yango te po batu balingia basepeli nango te yepe alingi yango te balukele mutu mususu. OK baluk la président Félix mutu mususu bande ko boko landanga sikoyo émission oyo tato ko sala ngo ko so passe mingi bino ba politicien bino ba député bino ba ponami ya peuple ba te bino wana po me makambo nyonso ya peuple boso la kango na ba lopoto na ba français po bozo ba to ba tangi bozo ba tali memia mais batu bakufi awa na makambo Rosa Malonda ba congolais loi Sakata et Minaku ba congolais bakufi siko ba congolais bakufi ba pamba yango na ko senga na bana mboka ba congolais il faut fongola miso bo fongola miso papa Ezulia que demande le peuple congolais na linga yebo expliquer ba congolais ni ba yeba les ba politiciens miso ba za ministre si ba yeba raté bo senga ya peuple ezalaka nini pas ministre et pas député pas chef d'état mais rien ko expliquer ba mo ezalité que peuple congolais te oyo biso tozali kosala ezali oyo tuuti kokamata na bamikili mususu tolobi démocratie tolobi république biso mutu tosali yango te démocratie ebandaki depuis nini antiquité grecque aye donc biso lelo tolobi toza na démocratie bamboka nyonso balekelaki démocratie basa sali makambo ya démocratie se fandi ezali kaka bino lingi démocratie sala tala yango di démocratie il faut boza na pacte social elingi loba nini elingi loba eloko ebino nyonso bokende kosala po boyokana po mboka etambola ndenge wana yango bakomobenga ngo na France na français technique constitution c'est le pacte social batu nyonso balobi po mboka na biso tozala malamu totambola ndenge ya malamu tokende na biso balobi ni tozala institution ya liboso le président de la République la présidence c'était c'est institution te institution ezali président le président de la République ndenge monaka ye mutu azali mutu pe institution. Au même titre, parlement nyonso mibale wana sangani eza kosala institution. Mais institution parlement ekokai na institution présidente. Bien que yaza yemoko aza likolo ya bato nyonso. Institution gouvernement. C'est-à-dire ba oyo bazana ba ponami mingi ba député mingi bango bakosala gouvernement
institution gouvernement wana ezali sima ya institution parlement. Alors oyo ya suka eza nini? Ba cours et tribunaux. Cours et tribunaux ba nini omisato etikali wana moko eleki moninga eza te pona nini? Parlement ye mokonzi ya budget, c'est-à-dire mboka po mbongo gouvernement akotani tunito sa misala boye akomema ngo na parlement nde mutazali autorité budgétaire. O gouvernement sali budget ezaka gouvernement tango akokotia moke soka ye na parlement kubakisa ngo na ndendo ekoki parce que parlement mutazali autorité budgétaire akoloba eloko yo boyebino tite botia yango ale mbongo tala mbongo bobombaki na esika boye yango wana ekosala musala oyo toti wana oyo bobotiaki te ezala boye. Alors cours et tribunaux oyo yoki oyo esimba makambo ezala na se ya bango nyonso mine wana me yango nde mutu esimbaka olamu ya mboka po soko mboka na bino bosembo ezali ekokende liboso. Soko bosembo ezali te omoni bazaka oyebisa bino mbongo eza te tango babandi oyebisa bino nani aza na ba million oyo akamataki ba million boye ozomona na ba mikili mususu ezopesa batu liboma soka kaka motango wana million boye mutakwevani po eza possible te so na batoyo bakoma na Europe du Nord, hein? Finlande, Danemark, Norvège, tout ça. Mais mokolo chiffre kokonobeta bango lisolo ngote po bakondima te. Oh namboka na biso moto moko ayibaki 57 millions bakondima te. Ce n'est pas possible. Compagnie sur Samibo, na Jamal bakondima 57 millions. Ekondima ata mokete. Cour et tribunaux ezako surveiller parlement, ezako surveiller gouvernement, ezako surveiller président. Moto nyonso akoboya akende kosamba liboso ya cours et tribunaux. Po samba te donc okende olanda nzela oyo ndenge toyokanaki. Mais ba congolais belé ba bolobi ba polobi ozo ba bien. Continuez na wala tellement mutu mi balemi sa continuer. Na ngana lo baboye. Na biso watamba yoki tokoma kolanda makambo ndenge wana o nyonso bino zomona wa ezali yango wana. E ba yoki lisusu nini Union européenne basa sali mikanda bazo senga na nini na conseil de sécurité ya ONU na secrétariat na secrétaire général pour na tribunal pénal ya Congo ya ngondo ozomona bazo tiaka binu ba tiaka mobulu oyo basala o ronsar basala ni tout po bazo luka batu babima po basala ka ata omoni makambo ezali baza kobanga baku ces tribunaux. Tala ndeko oyo ya Ogefrem abibiseli bino ba dossier balandaki ye abingai nauti bauti kotia ngai mikolo tala tango batinga tala plan ya mosala bapesi ngai lobi na ngai na liboso na sanza nyonso na tindaka mbongo na Tanzanie pona kofuta ba policier na ba soda. Kuna na Tanzanie ba policier bazali 27 000. Ba soda bazali 27 000. Moko azwaka oya suka $450. Batinda do mbongo na biso awa ekene kofuta kakuna soda na biso awa nani afuta kai. Basuki wana te balobaki na ye akamata nini siège ya
aux Ephraim moni le skeza wana elongwe kende na Tanzanie po bazala sur tango mbongo ezoya na sanza bango kaka tango ye bango bazwi pona kofuta ka bato na bango biloko wana baza ko distraire président bako distraire président tango ba lebi kuna policier asuka za na salaire ya $450 en francs congolais ça combien awa policier mboka Congo place au missionnaire ko salama au GFM yango ezali policier azoka 60,000 francs congolais. Comment au GFM eza ya Congo ke no futaka bato abikolo mususu likambo ya liboso nanu yango wana yango na ifu ba congolais ba telema to telema yango telema elingi koloba boye likambo toza nango awa eza likambo ya Fatite Fatia azana kati ya makambo wana te aye kokuta biloko yo basa sala wezo salema elingi koloba congolais bakosaka bino te Fatia salibo nzala nini nzala bango mtu batia technique ke nzala ezala mais tango baza kolanda bango na nini po justice alinga apesa makambo ndambo te justice alingi asilisa makambo ozoloba makambo ya Samibo baza na deuxième nini bango mtu asalaki appel tango basali appel oyebi kuna na appel pona nini yoka nano papa na ngai ezula monzemba commune Minembwe comme commune le bio président Félix a trahi génération président Félix a trahi mboka Congo oyaba sangana ndengeni ya liboso tika na pesa bana ya Minembwe ya Fiji ya Uvira ya bandeko nyonso ya Kivu wana po bango nyonso mbala liboso na kabana basanga na baloba monoko moko balobi boyi bino nyonso yo to mona bolongwa kawa epa na biso keneke Kinshasa toza suna confiance na bino te oyo to komona ye azoloba te atelemi pona makambo ya Minembwe te azonga kisusu awa te to sali bazo sala liste ya ba persona non grata balobi lisusu soko yo ozala nani soko ningo lakisa makasi tango koya yo moko zalaka na camion mine ya basoda po bakotikaka yo mokolo moko te alors Minembwe otuni likambo ya Minembwe ebandi na 2013 Matata Ponyo premier ministre Richard Mouyez Mangenz ministre ya intérieur et décent ministre atali mondelo mboka mondelo to atali makambo ya mboka ya kati ya mboka ye mutu asala oyo zoloba Minembwe oyo zoloba Luputa ye mutu asala yango soko moni azonga bourgmestre gouverneur po bazana basilisa makambo na bango yango pona Minembwe ya liboso territoire bango balobi ekoma Minembwe wana eza kotumula ba territoire boni eza kotumula Fizi so tumula Uvira yango moko wana eza munene koleka Rwanda de ba fuluro ne ba bembe ba fuluro wana ba ekolo ba fuluro ba bembe banani bango bango nyonso donc nini Minembwe ezozwa nyonso wana donc soko kamati yango otali eleki Rwanda na munene elingi koloba likambo oyo na ebai na suka nango na usuka ngotena tia yango po yango nde mute kubongisa eopesa bino mayele ya oyo ya nini aho donc bango le 19 na sanzo euti olela ikoleka sepia ya Liboa bazalaki na Congo Fleuve Hotel oyebi eloko bakende kosa kuna Congo Fleuve Hotel baza na mbonda moko basala yango na 15e siècle
mokolo yo bango bayaka bakonzi ya bautu bandimilaka bango ke bafanda wa bayaka baya kulesaka banyama na bango wana bameme na bangombe nyonso wana. C'était na 15e siècle. Basali nini? Basalaka fait kaka bato bayambi bango baboma bango bazwa basala mbonda moko na bambuma mibali. Donc yango nde décoration ya mbonda wana. Vivant loko bakata bakangisa na mbonda wana balakisaki yango awa na nini na Congo Fleuve Hotel le 19 septembre. Mbonda wana ebimaka pamba te, ebimaka soko balongi eloko bazoluka. Babimisi yango elingi lobani pona bango bakasi minembo ekei. Eloko ya liboso minembo ekende te po na kopesa mayele na bandeko oyo bazali bapatriarche ya Sud Kivu ba saisir Conseil d'État pour la procédure ya répartition ya partage wana ya territoire. Papa yo so baka minembo c'est qui déjà comme commune la mona introduction ba te ba beaucoup mais ça ba tila minembo yoka beaucoup mais ça comme on a nani beaucoup mais ça te ba komba beaucoup mais ça te kombo ba so kombo ya beaucoup mais ça te oyebi epikisami na mutu alota te mutu nyonso azana makoki ya kolota ye bango bakanisi minembo. Bon, Minembwe ezali na 800 km na Rwanda. Kulongwa na Mirwe na Minembwe okoma na Rwanda 800 km. Donc kilomètre kama Mwambe. Ezali awo. Donc matadi eza pene. Bolongola nanu nini ndeko na ngai mususu oyo ifo topesa tokumise mingi po abundi mingi pona makambo wana a partir ya poto na kwebe kimpele Dieu donné. Mais tango akomeli ngai na seki po na moni ndeko na ngai kulutu na ngai wana leli. Oui, bakole ba leli ta bakole ba vidéo bakole ma miso bima bazole la. Ah Congo. Ah mbonga na biso Congo wana na tokutani na Belgique. Tango Mobutu atindaki ye akende kosala première télévision ya Congo na Belgique bazobenga noir et blanc. Banani balingaka même esala te tozalaka na kutana entre ba intellectuel parce que tango aye ami inscrire pe na 3e cycle kulutu wana mais bon ya leli alobi bitumbo ya sabunda ka bitumbo tia ekebo pour la première fois je échec alembi na ye ya ona zongiselaki na monoko alopoto ngavi mon grand frère Dieu donné ne t'avoue pas vaincu, je te recommande, c'est-à-dire balongite naza kosenga na yo to sangana siko to sangisa ba makanisi na biso bani na biso po to sala ensemble. Oh, zako sala yo moko kuna bisika ezaki bien po batu baye bate eloko ni nozo sala ko ebi yango pe makambango ebimi na poasa biso pe to sangana po to sukisa ni biloko wana yango na kasi solution ni papa Zulia opesi po ete commune na biso wana ekendete ezo na boka ba koletika ka pesa tikala wana solution oyo tokogoloba na polele ezali oyo ya ko saisir Conseil d'État. Oyo mosusu etikali na lobaka na bino awa bango wana bazolonga biso pona nini biso tobombaka te eloko tolingi kosala discrétion ezate pa Congo bimaka ngai na lingi alta bango yango moni babenga biso bien fait donc billet women money donc soko apesi yo mbongo basi yo nyonso wana ya yo
ale bière nzoka bango bazoluka babenda bayeba eloko nini eza na se yango nalobi oyo mosusu eza ya koloba na nini boye te esoka esalemi elimbisanga na seka po bato mingi bakoseka po ekozala solution facile. Parce que la solution, on ne pas président de la République, ministre intérieur, ministre de la Justice, il y a défense, tu peux pas nani, papa Zouga Mondial. Voilà. Tu peux pas abisso ba Congolais. Bon, ekozaka na biso ba Congolais, mais ba Congolais nyonso te, Congolais yo bakopona bango pona makambo musala wana. Osoko toti omoni ndenge Congolais akomi na biso makambo ya BMV. Nzale ezali nini tango yebisi tango akobima wana kelo yebisa te bapezula yo lelo oyo ministre intérieur to ministre ya décentralisation to pe ministre ya défense bate place eza kosenga kaka oza na bisiko wana te soko za membre ya gouvernement teba ezaka na kati ya conseil na kati ya conseil tango balobi likabalobi tokomi na point tel ministre wana oyo a inscrit à faire inscrire yango na ordre du jour ya koloba alobi asilisi sikoyo ba ministre oyo basusu bakoreagir nalobaka na bino mbali bosowa ndeko nanga Gilbert azali kuna ye moko eza biloko wana kutu na conseil kaka ekoki esili so mibali ya solo baza kuna kutu na tango bakopesa ba argument leki a l'est di longola biloko wana na nini esili. Ok, papa Ezula message à suka kopesa na ba Congolais so balandaka biso o balingaka pe kolanda o mingi baza toujours na koyeba histoire mboka na biso Congo bazala affermi la matière au kopesa ba Congolais pour être mboka na biso de liboso ba soutenir pe idée to makanisi ya président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi message na bokuse au kotala bango siko solo na bango na kobetela bino mwa lisolo moko ezaki mwa lisolo ya mawa mais il est kaka bongo tango président premier ministre Etienne président Mobutu alongoli azongai na ndako ayaka na cachet sec ya primature wa cachet ya minene ya bibende wana tango bayebisi président Mobutu atinda opération moko po bakende luka nini cachet wana na ndako pa ya mais comme ezali opération commando bapesa bango minute tant bakoti po babangisa bato baya kosala nini te babeta masasi na bavoiture nyonso ezaka na lopango ya président ya premier ministre Tshisekedi mais lokwa bayaka na ndenge ya aleki esika président premier ministre Tshisekedi afandaka azalaki na cachet kaka na fauteuil pembeni po bango balekai na sa baketi na ndako ya kolala ni bazwa yango te tango babibi lokola bamona ngonga esaki bakei sango etamboli babeti masasi epai ya premier ministre oh yaza kobenga ngai excellence mon fils na yemba nga bina kotala eloko nini eleki epa papa soko ni tout ça na koti ndenge na monaka ba voiture etobokaki na masasi na yebisa yengabi papa nga na yeko peso mbote ya suka nga pe nazozonga na poto po na kenosala groupe armé nga na koya pe wana ba soda tout ça donc toboma nani moni uti aussi sa classe sika uzana na ba idée mingi ya bomwana et puis kimbuze ezaki na nzoto mbuza lingaka te basa na moni
Premier ministre Atina Ngweti Atalinga. L'arme la plus efficace dans la vie n'est pas un coutelas, ni moins un fusil, moins encore une bombe. Ok, lokwana. Asuki wanate, donc bateau ya ngala alobi boy. Eloko eleki makasi na mokili. Ezali mbeli te, ezali mondoki te, eza babombe oyo babwakaka mpo epanza mokili te, alobi pike. Naza kotala ye. Alobi mokolo oyo babandaka bitumba, bayebaka yango. Me mokolo basukisaka bitumba, bayebaka yango te. Aye kobakisa lisusu wana benga siko na kombo ezulwa ati excellence te ati ni te alobi ezulwa mon fils babetaka masasi na ambulance te aza kotala ye nayebi te eloko nini alingi aloba abi elingi oloba na ambulance te mpe na corbillard te. Ambulance tango ememi mutu wana ezokende na ye oza sur te ke akozonga. Le msu tango aza wana na kati azane ya kokufa yo beti masasi wana obimi assassin. Nzoka ya azali ne ya kokufa. Corbillard moto asa kufi yo ko bete masasi. Donc yo ozo beta yete ozo beta bato bazana pomoi. Ba mate ya wana apesa ngai yango mutu ezongisanga sima na mokili nakoma kotala kolekisa makambo ya makanisi mingi liboso so likambo ezali na koluka na yeba eza ndenge nini tosala ndenge nini minembo eteite ekokende pe te. Yango tozali na sepele mingi na kanisa ki tokobunda kaka parti ya Kinshasa lokola bana na biso batelemi kuna tozali na bango na nzela moko bozala kimia minembwe ekokende te tokosola na président république tokoyebisa ye nini ekoki kosalema po minembwe ekende te. Ok, merci. Papa Jésus, je te dis Botondi. Merci. Nous sommes dans la 4e épisode de la Bissé Gozala. Et quoi ça? On expliquer les Congolais espoir et les Congolais c'est Kindeki. Mais les Congolais c'est espoir. Vous avez parmi les bateaux qui n'a papa Tshisekedi, vous allez G14, vous avez mingi. Comme vous avez sous costume moi na bino, botika ete bo simene maboko po ete mboka na biso ekele libuso na makanisi na bino. Ndeko Didier sika no bongisaka. Moi na soka komi président république aza sous moi na te. Donc akomi tata ya biso nyonso. Donc ye azali tata biso to komi siko simana to kolanda ye na o ya lingo sala to kosalisa yende na makambo wana. Donc président azali tata. Donc vous avez sima vision na ye. Bongo to bundela nini o ya zo sala on o to bundela kit be tango ya memia mokumba ngwa bandi okende biso nyoso to za usani to kozaka simane to bandi olande to kende parce que nzelango to yaki yango wana. Ok, merci bandeko balandi ya to komo wapi to kombo na suka émission biso mokolo malelo bandeko to bolanda biso par-ci par-là ezalaki bongo papa Ezulia Monzemba Paul Richard azali membre ya G14 regroupement munene ya politique mboka na biso Congo oyo pe ezala ba batibeli papa ozala mo message moko pona bana oya oyo baza na Sud Kivu kuna balimbisa ngai na koloba ba ofuliru te na oloba ngo na Kibasi osuro munya Rwanda ara londola elingi koloba boye biso toza sala liboso mwa miko toya olobaka tuti lokola nde utu azande kona biso nzoka tuti na utu bango nyonso moto baoluka eloko nyonso baosala biso baosangana omona ba utu bakotaki
bango mutu bazoboma batu alors bakotaki nde na mboka ole bafanda bango bazoboma bayo kuna baye basali RCD baye baboma oyoki luputa okendeki omona yo moko na misuti yango nalinga message wana bana wana bazwa yango na pesi yango na shi na kibashi bango wana balobaka osurumunya Rwanda ara londola. Ok, merci. Vous avez pas fait na kibashi. Na ngai moko na kotambola ya mboka Congo na ebisi bino na répéter lisusu. Ba gouverneur nyonso ya Congo. Tango boko sala ba aventure, bo luka ba fotaka bino na nzela ba parti politique. Po pesa sentiment na ba président ba parti politique na bino, na ba membre ba parti politique na bino. Boye bango liwe ezali. Jo kokufa, cercueil, libulu, mutu mususu nda kosomba. Parce que tout na ko sala ya mboka Congo façon peuple congolais, peuple oyo asala ke ba benga excellence. Oyo asala ke ba benga député. Oyo asala ke ba benga sénateur. Façon ko souffrir bandeko to tika ko za ke lengi na poso ya ko za be bonga. Parce que ce qui est au moins ma édiction sur raté yo. Ozana mwasi ozana bana. Il faut to yeba yango. Parce que passe on a ko mona na mboka Congo ba komona nzambe kama mtayebi yango. Bandeko na ngatu baza kuna na Kasai. Na lobia na Luputa. Ba originaire à Luputa, boyebi makomela ko loba. Bo benga biso appel vidéo. Bo pesa biso ko ba site. O ba Rwanda bazali. O ba komisa mboka na bango. Et puis tozo yeba. Nani apesa bango document ya ko siéger place wana. Tozo na Luputa. La promesse le mani. Nani apesa bango document. Toko bati maboyite. Makamba ko bomba e akobo bese leki. Tozo mona ka Minembwe ba Rwanda bazui. Ba Rwanda bazui sidi Kivu. Awa na Luputa wa. Moneditu. Ngandashika okekuna Luputa. Ba oyo baza kuna ba Rwanda baza kuna nena taba ngo kuna. Ba koma kuna ndenge nini? Ba yanzira nini? To yebati. To tika ka boyo yoza gouverner ozo gouverner pour protéger ba intérêt na yo privé. Ba Rwanda baza Luputa nena taba ngo kuna. To suki mukolo malelo. Tika te kimi akolo nzambe. Ezala maboti na bino bobos na te mikolo zali ko ya kozonga susu na plateau na papa ezulia. To meka ko décortiquer masolo ya mboka Congo. Ya tout wana yoza histoire. La Bible, papa Jésus a promettre que c'est un point de presse. Pièce contre pièce. Qui est tête? Maga Koloba, na combo opposition. A Koloba Simba Félix, Asalaka Wapi. Na Nenini, Asalaka Penini, pour Congo le Komabou. C'est tout un lobby.